qui kolobake balongolier eza sango o epanzani mais kolongola ndenge balongolier et landi mebekoti mobekoli konzi ya o ekambaka ONG ou confession religieuse et lobi boy na kati ya mibeko wana koza ba membre bazobenga ba membre effectif koza na ba membre oyo sympathisant na kati ya ba membre effectif balobi ki ba père fondateur nyonso bakomi déjà ba membre effectif bazolaki ba père fondateur bazali ba kakenza bazali ba mutu landa sikona yebisa yo ba membre effectif baza ebele à part 10 personnes wana ba membre effectif bazali ebele eza kaka 10 personnes wana te ba père fondateur wana ba membre fondateur bakomi ba membre effectif avant bolongola mutu bo changer ye ezali na o bazoloba mibeko mobeko elobi nini parce que ngana lingina loba mingi na mibeko na loba na bible na lingina loba kaka lokola mopanzi sango ya koloba loba mingi mais na lingina loba makambo pona préparer population bayeba ke sango ezali ndenge nini mobeko elobi nini elobi ke mutu nyonso aza président mutu nyonso aza président ya église de réveil esengeli asala mandat ya 5 ans renouvelable une fois mais ce qui bomoni ki etambuseli na ye eza malamu te esengeli mutu wana bo convoquer o bazoloba assemblée générale na kati assemblée générale wana bako réunir batu nyonso bako voter soki bakolongola ye ou pas ou soit bo tomoni batie mwana ya mama Olangi. C'est vrai, babiloko wana basilisi makambo nyonso tozwi pe babiki non yende mutakomi président na bino sikoyo. OK. Edo Kamba aza susti. Bilili wana tomonaki yango mais eza en violation de la loi et en violation ya mibeko ezokonza église de réveil. Biloko wana basalaki ya kokende ko instruire ou ko introniser Paul Guy Olangi David ezali en violation. Tango makambo wana tango esalamaki justice azalaki saisi bayebisaki justice mbeba oyo ezalaki na kati ya démarche ya ba oyo tozobenga ba père fondateur tango justice remarqué etindaki mukanda moko epa ba père fondateur pour faire sursoir eloko balingaki basala faire sursoir elingi koloba nini bofandisa nano bozela toyoka bangambo nyonso mibale po topesa bino nzela ya kosalisa yango e balingaki basala yango ezalaki un certain samedi tango mukanda wana ekomaki na assemblée nationale parce que balingaki basala yango na misikle wana assemblée nationale secrétaire général azwaki nota mukanda na bapaster bayaki wana bapanzaki bango balobi manifestation mobekoli konzi ya organe ya justice na biso ebo elobi to faire sursoir. Merci chers téléspectateurs, ndenge bozalaki ebele ya kolanda magazine na bino Lingala News oyo elobelaka bino ba communiquer pe ba actualité ya solo solo. Pasteur ya monene oyo balobi révérend pasteur David Lukusa penza oyo azali na église Nouvelle Cité d'Espérance oyo na mukuse balobi NCE. Bonjour pasteur. Bonjour papa journaliste. Lelo penza tobete makasi pona makambo oyo ezoleka awa epai na bino ba pasteur. Vraiment et salaki biso vraiment pasi yango tobaki te fo tomona moko ya ba pasteur vraiment oyo babengi révérend pasteur David Lukusa. Penza kobila biso makambo oyo mwandungu ezoleka epai na bino na ba pasteur awa na RD Congo. Na sepeli mingi na boyambi na yo mokolo lelo ya lomingo ndenge nzamba pesi biso ngolu na makasi tokutana na sepeli mingi na invitation pe na chaîne na bino nazali wana pona koyanola na mituna nyonso kotuna ngai kozala malamu mingi po epesa biso éclairage na likambo nyonso ezoleka. Lelo tomoni bassemblée vraiment ya l'église chrétienne bakomi vraiment kolakisa lolenge mwa mobulu moko na kati ya awa na RDC pona nini? Bon ya solo mobulu ezali na kati ya église de réveil parce que église de réveil d'abord ezali otozobenga HBL.
Sotolobi Asbel eza lisanga oyo bato babundaki po eza la confession religieuse lisanga ya ba ye oyo bandimeli makambo ya kolamuka ya kondima ezali na ba oyo babundaki po tozwa ordonnance présidentielle tozala reconnue na mibeko ya l'État. Tango babundaki bazalaki ebele kobunda wana nzambe asungaki bazwi mikanda wana na nsima kozwa mikanda na kati ya kotambwisa eloko ya église de réveil wana ezali na mibeko ya kolobaki moto akosala mandat ya 5 ans renouvelable une seule fois soki osali mandat na yo renouvelé esili okei makambo ya église but de réveil ntango ebandaki na kati ya lisolo nango ezalaki na baplateforme soki tolobi totanga bato babanda lokola bapère fondateur ya église de réveil tozomona pasteur Mukuna ya Aseka, tozomona Soni Kafuta, tozomona pasteur Kiziamina, tozomona pasteur Kankeza, tozomona Godin Poi, tozomona ba pasteur baza ebele oyo peut-être to kobosa na bakombo na bango tango babandaki komba wana na kati ya komba wana babanda kobundaki église ezala reconnue ndenge ba reconnaîtra ba confession religieuse mosusu lokola armée d'Isali lokola ba musulman lokola ba catholique nzamba salaki ngolu na ère ya Kabila bayaki kozwa ordonnance présidentielle ba reconnaîtra ki église de réveil lokola parmi ba confession religieuse na Congo et tango ba reconnaîtra ki yango mutu oyo asalaki mandat ya liboso ya église de réveil ezalaki pasteur Kankenza asalaki mandat ekendaki plus même de 10 ans ekolo et tango mandat esili il fallait pasteur Soni Kafuta azwaki mandat na ye mais asilisaki te mwa nungu ezalaki na kati wana eza nungu kaka bafondateur esika bato bazali banungu ezangaka te nungu wana nde bayaki kopesa ndeko Dodo Kamba apostillaki lokola parmi azala président il était voté yango wana bapesaki ye ebunga wana po akamba pendant 5 ans na mikolo tozoloba toza na Dodo Kamba mandat na ye ekosila na l'an 2024 mpona 5 ans na ye. Mais révérend pasteur namoni kaka bino bapasteur oyo boponaki pasteur Dodo Kamba comme président na bino ya bapasteur awa na RDC mais bino mpe mosusu bolongoli po bobengaki mpe biso misusu bapandisango ke bolongoli ye est-ce que makambo yango mpenza ezali ya solo? Bon makambo soki kolobaki balongoli ye eza sango oyo epanzani mais kolongola ye ndenge balongoli ye elandi mibeko te mobeko likonzi ya oyo ekambaka ONG ou confession religieuse elobi boye na kati ya mibeko wana koza bamembre bazobenga bamembre effectif koza na bamembre oyo sympathisant na kati ya bamembre effectif balobi ke bapère fondateur nyonso bakomi déjà bamembre effectif ezolaki bapère fondateur bazali bakakenza bazali landa sikoyo nayebisa yo bamembre effectif baza ebele à part 10 personnes wana bamembre effectif bazali ebele eza kaka 10 personnes wana te bapère fondateur wana bamembre fondateur bakomi bamembre effectif avant bolongola mutu bochange ye ezali na oyo bazoloba mibeko mobeko elobi nini parce que nga nalingi naloba mingi na mibeko naloba na bible nalingi naloba kaka lokola mopanzi sango ya kolobaloba mingi me nalingi naloba makambo mpona préparer population bayebaki sango ezali ndenge nini mobeko elobi nini elobi ke mutu nyonso aza président ya église de réveil esengeli asala mandat ya 5 ans renouvelable une fois mais soki bomoni ke etambuseli na ye eza malamu te esengeli mutu wana boconvoke oyo bazoloba assemblée générale na kati ya assemblée générale wana bakoreunir bato nyonso bakovote soki bakolongola ye ou pas ou soit boconvoke assemblée extraordinaire na kati ya baassemblée extraordinaire oyo akonvokaka yango eza président soki président aboyi koconvoke ezali oyo tozobenga bamembre effectif mais mpo bolongola mutu esengeli bolanda oyo mibeko elobi balongolaka mutu kaka mpona sentiment te balongolaka kaka mutu mpona télévision te boleki kaka na télévision bolobi bolongoli ye nini elakisi ye bolongoli ye mais tomoni batie mwana ya mama Olangi
c'est vrai babiloko wana basilisi makambo nyonso tozwi mpe babike non ye nde moto akomi président na bino sikoyo Dodo Kamba aza lisusu te bilili wana tomonaki yango mais eza en violation de la loi et en violation ya mibeko ezokonza église de réveil biloko wana basalaki ya kokende ko-instruire ou ko-introniser Paul Guy Olangi David ezali en violation tango makambo wana tango esalamaki justice azalaki saisi bayebisaki justice mbeba oyo ezalaki na kati ya démarche ya baoyo tozobenga bapère fondateur tango justice eremarke etindaki mokanda moko epa bapère fondateur pour faire sursoir eloko balingaki basala faire sursoir elingi koloba nini bofandisa nano bozela toyoka bangambo nyonso mibale po topesa bino nzela ya kosalisa yango e balingaki basala yango ezalaki un certain samedi tango mokanda wana ekomaki na assemblée nationale parce que balingaki basala yango na misikle wana assemblée nationale secrétaire général azwaki nota mokanda na bapaster bayaki wana bapanzaki bango balobi manifestation mobekoli konzi ya organe ya justice na biso eboye elobi to faire sursoir bango babimaki baki kosala eloko wana na église de triomphe ya Paul Olangi cependant justice eboyaki elobisi bango ki bozela nano bakendaki pas conseiller la chef de l'état pour chef de l'état yamba bango bayambaki bango conseiller pe ayebisaki bango maloba sukaki bo faire sursoir bozela mais bango bakende na makambo mbangu mutuna na yo tozomituna bazokende nango mbangu pour quel intérêt? Est-ce qu'il y a vide juridique? Bazokende nango mbangu est-ce qu'il y a un règlement de compte? Bazokende nango mbangu eloko nini eza sima oyo batama na lolenge nango ya bakosala pona ya nola yo malamu na yebisa yo ke bandeko bapanzisa go bazolanda biso bayeba ke ndenge baintronisaki avant ya kointroniser mutu il faut secrétaire général ya justice soit ministre moko ya justice ministre ya justice azwa acte na bino tango boko convoquer au bolobi assemblée générale à prendre acte ya maloba oyo kobimi bosali vote à prendre pe acte bango ba introniser Guy Olangi nani azwi acte mutute ezalaki pasteur moko nazwi acte tango bake na biloko wana nyonso na ministère ya justice a rejeté yango sikoyo oyo bazosala eza collation de grade ou eza aventure mais le temps que déjà baza basali ya nzambe ndenge baposer bongo nzambe pe déjà andimi déjà Guy Olangi question na eza ya moto ya mingi mais nalingi naloba que Dieu n'est pas un Dieu de désordre c'est un Dieu d'ordre eloko nyonso ya bonzambe esengeli bosala yango na ordre mibeko wana ya koloba statut na biso na règlement d'ordre intérieur bango bavotaki yango depuis kala alors mpona nini bazoboya korespecte yango c'est que ceux qui font c'est les désordres. Dieu n'est pas dans les désordres, Dieu c'est un Dieu d'ordre. Merci vraiment révérend pasteur David Poussa. Bozolanda penza ndenge pasteur a création ndenge vraiment alobi ndenge vraiment ezalaki oyo kaka azali ezana kaka pasteur Dodo Kamba moto tilelo oyo église de réveil et reconnaître oyo justice et reconnaître oyo bakinois bakongolais il faut bayeba que azar responsable azo Kamba église de réveil ezali Dodo Kamba. À part Dodo Kamba, biloko wana nyonso basali eza ba théâtre, eza lokola collation de grâce. Bon sikoyo ndenge déjà ba sambeli déjà pasteur Guy Olangi, ndenge déjà ba sambeli azui déjà option ya ko Kamba église nyonso RDC. Bo sambeli po azwa onction ndenge bo pesi onction wana, mais bo sambeli na lolenge ni. Boke na lolenge ni base ezali ni. Bonzambe za base ceux qui base za mabe nyonso bozo sala bozo tia likolo ezali kaka potopoto yesu azoyebisa bato entre motema na mbongo nini ezali ya moto ya makasi est-ce que ezali mbongo ou ezali motema entre base oyo bazo fondé bokonzi ya Guy Olangi na ndenge bazo sala nango nini eza ya moto est-ce que eza kolanda nzela ou eza kosala désordre? Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre.
siko toyi koloba ki pasteur Guy Olang faut asolola yemoko na pasteur Dodo Kamba te obabongisa eza makambo ya kosolola te, ezali makambo ya kobongisa te, ezali makambo ya kolanda mibeko elobi nini. Likambo ezali awa mandat ya Dodo Kamba ezokende tina l'an 2024. Soki David Olangi aza na ambition wana ya kokoma président ya église dite de réveil azela na 2024 tango mandat ya Dodo Kamba ekosila akopostule lolenge esengeli ndenge tozomona ndenge seni azobongisa makambo bakobongisa bakokonvoke assemblée générale balobi mandat ya Dodo Kamba esili moto alingi kotia libaya atie soki atie libaya oyo bakovote bavote. Mais tomoni ke basage déjà ndenge tolobi ke no apôtre Kakenza ye ndenge atiaki na pasteur Mukuna bazali déjà basage bando komona bon c'est que moto soki obengi ye sage il faut se référer na mibeko. Sage, il faut se référer na Biblia. Sage, azalaka sage par rapport à sentiment te na ba penchant te. Na la moni ba penchant na makambwana, sagesse ezate ezaka désordre ba fingisi église de réveil, ba sali makambo ya soni. Onga na kusenga bango ba senga na no bolimbisi. Na population na batu nyonso o ba cadre ya église de réveil parce que eloko basali eza makambo ya soni ya kofingisa bato eza makambo ya sagesse la kisike e komi lokola makambo ya parti politique intérêt moko bazoelela o ezanga tinati. Merci penza ndenge bozolanda biso tosepeli vraiment mais toza kaka sur le champ toza kaka na ba question na biso ya kotuna révérend pasteur David Lukusa penza idée wana le temps que ba pasteur ndenge bofandaki ya kolongola pasteur Dodo Kamba est-ce que ezana eloko moko boye aliaki mbongo adetunaki mbala moko kaka boye salaka 5 ans mais il a fallu alongwa déjà en 2024 en 2023 bon mbala moko bolongoli est-ce que aliaki mbongo bien detunaki eloko Biblia elobi nini? Biblia elobi ke so ozana ndeko na yo asali mbeba kende komona ye to reprocher soko moni ke mbeba wana ezo résister zwa ba témoin mibale misato bokende komona ye soki eza organisation bomoni ke moto asalaki mbeba bo convoquer assemblée générale na kati assemblée générale voilà bo débattre makambo wana avec la présence de quelqu'un de la justice ou ya comprendre acte ya makambo bolobi bino boye kaka na grief bolobi ke moto ali aibi mbongo a changer statut et a manqué batu respect a manqué batu boye na boye mais biloko wana bozoloba eza oyo tozobenga fausse témoignage eza oyo babengaka na droit ke ezali kokosela mutu likambo ya oyo asali ti so mutu asali likambo bokende boyebisa ye yango papier eza wapi oyo balakisi ke bazwi ou Dodo Kamba aibi mbongo asali no pona na tiaka même moi matungulu na kati ya émission tozo sala parce que biso tosali banquette nyonso qu'il faut ezala ngambo ya Dodo Kamba ezala ngambo ya Guy Olangi esika bazali na pesi bango mbote baza ba collègue pasteur mais nakoyebisa yo ke banquette oyo biso tosali avant Dodo Kamba azwa ebonga na caisse akutaki vide avant Soni Kafuta azwa ebonga Kankenza atikaki na caisse vide sikoyo bozoloba ke Dodo Kamba ibi mbongo ya kouta wapi Dodo Kamba akutaki caisse vide aye afongoli asali otozobenga innovation afongoli ba compte bancaire makambo nyonso eza na traçabilité ya ba compte bozo reprocher aibi wapi mais lem susu biloko oyo azobomba badayebi te mais sikoyo boyebi yango te sikoyo bokwakize ndenge nini bozo akize na mutu eloko bino boyebi te seke makanisi moko eza na sima oyo ebombami nako est-ce que nga ndenge boye nakofinga yo ou nako kokende kofunda yo na makambo oyo nano na contrôler te eza diffamation eza infraction oyo basage bozo akize ba sage non nga napesi bango place na bango mais sache akosala mbeba mpe bozongisi na lingala toloba ke mwana moke akobeta mbunda mpe mikolo basalini babini me tomoni ke mikolo esengeli tobeta mbunda ndenge tozobeta na yo mpona koéclairer population mpo bazonga na nzela parce que makambo bazosala
soki o accuser mutu faut zala na ba preuve ya makambo oyo zo accuser mais ba preuve exacte ba accuser que a changé statut wana ba changer ngo ça fait déjà 3 ans bango bazalaki autorité 3 ans déjà a changé ba convoquer ki bato nyonso ba mona ki mabezate ba lobi ke ba père fondateur baza soki 10 soki 12 to kotisa ba membre effectif ba kotisi bato nyonso bato ba signer statut wana na ba signature bato nyonso mais lelo boye ke o a changé statut c'est que ba père fondateur bazolia te na moi wana opesa bango akali eloko wana eza ASBL na kati ya ASBL bazolia te yango bato moki balobi te ke faut alongwa kaka ni olangi akota po biso tomona clair te ndeko mopanzi sango na sunga yo eloko wana eza ASBL ilingi koloba mutu na mutu amemi makasi na ye totongi eloko soki ya kolia ekozala baliaka yango na ordre basalaka yango na ordre église de réveil batika évangile ya ventrologie libumu soki mbongo ekokota na église de réveil baéglise de réveil batonga baéglise e batonga baécole batonga ba hôpital batonga ba makambo ebele oyebi ke ndenge toza bo église de réveil ezalaka na hôpital te pasteur akoko ya hypertension église de réveil eza na hôpital te église de réveil eza na école te ba école oyo ozoyoka na kati église de réveil eza lokola kaka na ASBL naza na pharmacie na nga moko boye naza na badocument te nasala nini nakotisango eloko nini ezangi boza na mbongo ebele te toza na mbongo ebele te ASBL ezali mutu na mutu azomema effort na ye na kati ya ba effort wana tokotonga toza lokola ba abeille mutu amemi oyo amemi oyo amemi oyo tokotonga tokosala ki église de réveil lelo avec tozoloba vision ya Dodo Kamba tozomona ba innovation ekosunga église de réveil etonga ba hôpital etonga ba école na mbongo na ye propre école eloko moko oyo appartenir na église de réveil pas eza na couverture à église de réveil te. Ouais, merci vraiment révérend pasteur David. Mateya nini oyo okoki kopesa na comité penza oyo ya pasteur surtout chrétien oyo ya RDC mateya nini okopesa na comité? Bon, mateya oyo nakoloba na église de dite de réveil d'abord tobima tosi tolali bolamuki eza lisusu te bato ebele balali tozolalisa bato mpe tozoboma bato na biloko lokola oyo basoi-disant père de réveil basali ya kodestituer Dodo Kamba po bakende koétablir mutu mosusu sans respecter ni les droits ni les normes ni les statuts biloko wana ezoboma église ya mibale makambo bazosala ezopesa soni na église ya misato tokoteya sango nini malamu bolingo eza te intérêt nde ekomi liboso eza biloko ya soni biloko wana il faut totika yango dans les prochains jours total oyo nga na koloba na bapère fondateur parce que to reconnaître bango to reconnaître kumba na bango bazonga bongo bazonga giga bayeba ke basalaki mbeba bayeba lolenge nini bakoki kobongisa mbeba wana po bazela ata manda oyo ya Dodo Kamba soki esili bayeba kobongisa po nani akozwa ebonga po atambwisa eboka parce que na justice na bakonzi nyonso na biso batali bamoni ke bato oyo baza batomboki na ndenge nini parce que ministère ya justice eyebisi bango bozela makambo wana baboyi kozela sagesse na bango eza wana conseiller spécial ya président monsieur l'abbé Nabosani Kombo ayebisi bango bazela baboyi sagesse eza wana sikoyo eloko nini oyo bakoyebisa biso ya bolamu nyonso basali eza mabe bareconnaître mo Kristo ya solo avant tokende na bapère fondateur toza d'abord bakristo bachrétien eza ke soki mbeba osali il faut kobongisa commettre une erreur en français c'est une erreur mais demeurer dans l'erreur c'est mauvais je pense que basalaki erreur bakende babongisa balobaki tosalaki erreur totikeli Dodo Kamba akamba ebonga tango manda na ye kosila tokoya tokutana toyeba lolenge nini tokoki kosala parce que justice est condamné biso président est condamné bino sikoyo na population est condamné bino pe makambo mosusu eza makambo ya soni soki likambo ezali mpona nini bokoluka structure moko oyo tokobengaki structure ya réparation ou ya sagesse makambo moke botie na ba Facebook na ba WhatsApp na ba média eza lokola lolenge ndenge nazoloba bato bakolobaki nous sommes les pères fondateurs. Vous ne respectez pas, mais quel est le respect que vous-même vous êtes donné
en faisant toutes ces histoires, en les mettant sur le monde entier, sur les plateaux, sur partout là où vous voulez, vous les mettez. C'est pour quel objectif? C'est pourquoi message nanga est un message moko ya réconciliation, message que ba père fondateur bazonga à la raison, parce que bazan a raison té. Message nanga mi balé a koyebisa église que et c'est comme mbeba to sambela mingi pour la église parce que ils a projet moko ya monde de ténèbres pour que esa la que église ekota na kati ya molili et sombre makasi. Alors ba pasteur va prendre courage ya kotombo la église ya kosala que église ekende liboso. Merci pasteur. Ok, ça adresse place église des amis. Bon, biso toza église Nouvelle Cité de l'Espérance, tozali na ville ya Kinshasa, na commune ya Kalamu, quartier Matongede, toza na avenue Bokote numéro 13. Voilà adresse ya église na biso. Na lingi na lancé message moko o toza nango mikolo yo le 13 novembre jusqu'au 15 décembre, tozali na milulu minene oto bengi marathon de prière ou montagne de prière et kobanda bisika oyo. Thème ou mama likambo ezali oui à la vie et non à la mort. Je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai le merveille de Dieu. Voilà message nanga ya motu ya wana pe na ko remercier chaîne nabino ya kobenga bato ebele ki balanda chaîne oyo eza chaîne malamu oyo ezosunga sango malamu epanzana partout esika bazali. Merci. Passer contact. Contact nangai c'est très simple, c'est 081 670 11 91. Esika nyonso ozali okotia code na biso ya Congo RDC Kinshasa ezali 00243. Merci vraiment ndenge bolandaki biso na magazine na biso Lingala News, surtout na rubrique na biso oyo tolobelaka mopaya ndenge toyambelaki bino révérend pasteur David Lukusa penza apesi biso ndenge ezalaki penza ke pasteur Dodo Kamba azali alongwete azali kaka. Vraiment merci mingi, tokutana à la prochaine. OK, à la prochaine. Ciao. Babina sali pour Lingala News tanga masolo boucle.